Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Dossier Oya viol. Ils ont continué car. Et comme il n'a pas sali en Zambie. Non, Zambie en Zambie. Année 2024. Zambie a exposé Miyi Binyonso. Bao basali la Zambie na lokuta. Ba frapper nyonso 2024 on Zambie exposé bango. Ça fait mal. Maman mo boti mwana ye jeune fille. Aozela mwana kola un jour mwana akobala osunga parce que chez nous au Congo c'est comme ça hein. Maman mingi biso ba congolais bazaka que non aboti mwana mwasi aosepela mwana tangi classe asu musala bien et puis mwana bali libala bien apese ba koko. Et ça parmi les raisons où maman mingi balingaka bana bango batanga ba classe ba bonga ba bala. Si comme maman ni akolinga que amona mwana ye ba baby na âge mukie. Bolanda musala nzambe église liloba. Non chez la bino vidéo. Dans la explication ya maman na ye de liloba. Ça fait très mal. Moi c'est Isaac. Basala nzambe. Ni les arana bino. Donc bon baza ba ki ba kulunda ba violent. Ba kimana na musala nzambe. Non, parce que avant de faire ça, on va rôle, de faire ça, on va porter ou de la responsabilité dans l'église. Mais ça, on va tout le monde. Moi, na baby, ni banda que na baby, ni la nana. Let's go. Il a dit à maman, ta fille est là, maman dit, elle est là. Oh, envoie la, je vais t'envoyer quelque chose. Il m'a passé le téléphone. Il m'a dit, et puis lui, il m'a dit, oh, voici le prince Capé là, on a déjà fini l'église, va m'attendre sur le prince Capé là, j'arrive là. Je suis allée sur le prince Capé là. Dès que je suis arrivée là, je lui ai vu. Il m'a dit, oh, je vais aller prendre l'argent quelque part là. On puisse prendre la moto, la moto de 3 piliers, moto 10. Il est monté sur la moto et puis on est allé dans une tunnel comme ça, il y avait des chambres, hein. Apparemment, je vais dire c'est l'hôtel. Des chambres. Je lui ai demandé, oh, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Pourtant, vous m'avez dit que vous allez envoyer l'argent pour maman. Au moins, je suis serviteur de Dieu. Qu'est-ce que moi je vais vous faire? Je vais rien te faire. Moi, je suis serviteur de Dieu. Si donc tu es d'accord, c'est pas grave. En entrant là-bas, il m'avait donné l'eau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait mis dedans. Je suis entrée dans la chambre, je suis assise sur une chaise là, et puis lui, j'ai bu de l'eau, donc je me suis perdue. Je ne savais rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé, je ne savais même pas. J'étais vers 12 h, je me suis réveillée vers 17 h. Je lui ai demandé, quand je me suis réveillée, je me suis sentie bizarre, fatigue, vertige. Je lui ai demandé, mais je me sens bizarre, qu'est-ce que vous m'avez fait? Oh, je t'ai rien fait, je t'ai touché, je t'ai rien fait. Il dit, vous m'avez touché. Attendez, je vais le dire à ma mère. Ou même si tu le dis à ta maman, qu'est-ce que ta maman va me faire? Tu connais très bien que moi je suis un serviteur de Dieu, comment ça me maudire? Tu n'auras pas des enfants. Si tu dis ça à ta mère, tu vas mourir. Non, comment ça me maudire? Et puis j'étais traumatisée. J'ai eu trop peur. Moi j'ai dit non, j'ai garde ça en position. Dès que je suis rentrée à la maison, ma mère m'a demandé pourquoi tu as traîné comme ça. Où est l'argent qu'il m'a donné? Non, il ne m'a pas donné l'argent parce que j'étais plus allée chez lui. J'étais passée chez ma tante. J'avais ma tante. Parce que j'avais eu peur. Gratuitement, je dis non, que je me lave. J'enlève ma robe comme ça, je vais dessus. Je commence à saigner. J'ai saigné pendant une semaine. Je suis encore rentrée chez lui. Je lui ai dit, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous m'avez fait? Je commence à saigner. Encore lui, c'est moi qui t'ai déviergé. Je dis, vous m'avez déviergé, mais pourquoi vous m'avez fait ça? Oh, c'est la vie, moi je suis un serviteur de Dieu. Tu as quel âge? J'ai 15 ans. Tu étudies? Oui,
na ele temps na biso asalelanga likambo mpo ya lobinga na mobola na kokekele na place moko eza te yango wana mama na biso mami Denise atelanga likambo sante ya mwana yebi te lobi mwana nga ozala ndeni susi ya mwana ngai nana susi ya mwana nga mama atelanga likambo mwana ngai musu asi abomai mwana asi abomai mwana asila mwana aza isu ndenge azalaka te mwana perda sante nga na osuka wapi na mwana ngai batelanga likambo bazwa soma mwana nga nana tina Maman Denise, yongo makambo ça maman Denise elle aime sur le cambo. Maman Denise avant de traiter ma cagnon sur bateau et ma violo. Je ne pense pas. Maman, muto boyeko ah ti non zwaka mbeli. Maman sou na koloba on a TVT. Na koloba on a TVT mais na mona kana imaginer loko na sala na zui kaka na kei na zo imaginer on a makalisanga na koloba on a TVT. O sa kindoki o sa ko bebisa vie ya mwana bato bandeko. Yongo ba église mususu moke na ba église na loyengete. Est-ce que bino mokondi maki ba pasteur Mose za wa pasteur na église liloba. Nazwa moi temps ya ko participer ko kenda na église liloba na kati Afrique du Sud mais na umela vraiment na ndo kende ba série mo boye ba invita kanga. Donc ba Mose baza wa ba pasteur na bango. Siko est-ce que to kondi maki non un jour ba pasteur ba koka kokoma na niveau ya ko violaka bana ya bandimi. Yon ba mama il faut boza misu makasi boza wise. Ya bana bino. Bana musu ba viola bango eza ba négligence ba maman. Bana musu baza ba victime. Taneti oyo mosa yebise yakatokende. Akomisi na niveau abebisa mwana bato o likambo to yebisa fachita o nyonso ezaka fachita elanga likambo akotelo likambo te fo sila na bino kuna na ba pasteur na bino église po bakanga ye vraiment bakangi asali prison o via mwana baby via mwana baby spirituellement mwana za kobeba. Pour moutou a baby si qui m'ont sécanaï. Ah, mon seul ensemble, c'est la malédiction. Moi, non, ko la ndenge nini. Si vous m'avez comme un petit niveau nini, bozo rappelez bana bana otindi mwana kene na mos. Bana basse mikolo faut en plus bana ba ko la mikolo yo. À cause na 15 ans, mais ça nous autres bana 15 ans té. Bana mikolo ba ko la o ba bengara biso to bengara bana ba ko la mai. Moi nazokola mai dozokola na nzoto mikolo kwa lora ba biso to ndokola nga ndokola na déjà na okola na mwa muke me ba bombo na lokwa mwa mukolo mobo na okola na nzoto mikolo bana musu bakola bongo otali age na yo na musu bakola ka aza mukolo me ana nzoto bana mike batu musu azokola sa mona muke be nzoto mikolo oza bongo. Alors, na likambo oyo. Yon église belé, il faut ba kangana église belé, il faut ba kangango. Oyo sa mambo soni. Ezo ko bebisa kombo ya apôtre Bolia. Apôtre Bolia nde azaka oya ya bima. Lilobeza na bosa prophète Condé si je me trompe pas. Prophète Condé. Prophète Condé toyoka azana réputation ya bien oto yokaka. Basara ba miracle na bango
na ba jus na bango batekaka na yoka lisola ba jus na soko melonga toza malade ko bika donc baza ba en fait baza ba bilo na bango mo basalaka eza babenga ngo nini baza na kombon ekiminga na nini na français kombon ekiminga tala lelo prophète mosala nzambe oki obebisi mwana bato makambo soni babenga ngo ba Mose nani Mose donc on est biso to benga pasteur évangéliste babenga ba Mose tala Mose mosala nzambe abebisi mwana sikoyo église tokendaka na église tokendaka te po boye komo décourager bato mosusu boza na beta bino lisolo moko ezaka na sujet o en Afrique du Sud babetelaka lisolo moko boye mama moko boye aza mosala nzambe non azaka protocole ya pasteur donc baumeli na pasteur wana makasi bakosata ba 10 ans together na pasteur wana azaka a servir ye mama azalaki ne marié pasteur pe azalaki na ye marié pasteur azalaki na ye marié mama pe azalaki marié na mwana na ye na bana na ye azalaki na bana basi mibalobi misato mama vraiment oyo protocole azalaka vraiment donc pasteur po alia ye na église muta memelaka papa bible boye acheli na mouchoir acheli na kati ya chair soka linga teya apangusi elongi mama mai aya servir mai donc maman vraiment fidèle na pasteur na ye wana abengaki papa dadi mama aza bana mibale bandeku pasteur abimaka na ye na bana ya mama wana mibale ye mutu abebisa bango moko te me mibale donc anytime pasteur ayebisaka bana bobeta lisolo te mpo soki na koboma bino soko meki koyebisa papa au jour mosusu oyaka okutaka papa bino akufi mama bino akufi bana mpe baba mike oyo mosusu wana azalaka na age soki ya 8 ans soki 8 ans depuis abanda kobebisa ye akoma soki na 13 ans soki 14 ans soki combien des années bana mibale na famille moko moto abebisa bango pasteur tellement il est kaka comme ça bango basi na ye kota soko yebo yaka boy soko yebo kota boy tina bureau pasteur obana bana wana donc kota na comprendre na ebite soki bana na bayeba na ki pasteur abimaka na bango soki ndenge ni mais un jour et qu'on s'est révélé que bana wana na ebite qu'est-ce qui avait fait ezaka maman nzambe bana bakokite ba si maman vérité we want to tell you something mama what is going on. Oh, you know, the pastor is taking me like his wife is calling me at the office. The pastor doing this. Since when? Oh, since I can think it's 3 years. Oh, 3 years, 4 years. Mama Simi Mutu, habité, bana bozela. Mama l'État a kende, aba no vérifier, webika mama ça va toucher. Moi, on a déjà les boulouma nzengele. En plus, moi, on a mon côté bana mi balé. Nde bakenda heureusement pasteur ango bakangai basala ba vidéo to mona ba vidéo circule en Afrique du Sud bato mamona vidéo o ba bimam na zobeta pasteur abebisa bana mibale je vous dis bon kana niveau ya passe wana niveau ya choc wana niveau à passion, ça fait très mal, très mal. Pasteur bako kangaye, bako kanga pasteur a qui à côté prison, mais à venir ya bana on a ambassadeur de ceste, baza famille moko babimina mobali moko. Babimina mobali moko. Obi ke na fandi boy na oka douleur na oka passe mama simba moto pasteur ngamu nazaki protocole na yo papa eloko nyonso oyo kosenga na osalelo oza papa nanga na pesi yo confiance obebisi ba nanga mibale nzamba ofoto pasteur ana kima na yakenda Congo
Moi c'est simba mutu. Moi c'est kuna bike na bomali ba na ngate pona makambo na moi si na mobali bazonga bakima bakenda Congo. Au moins na Congo a okenda ça peut église mususu. Alors ça peut église mususu, nzambe tellement za miséricorde en limbisaye mais on paye ba conséquences. Au moins na pasteur aboye à celle l'église bat bazoya ensemble la pona bango. C'est mon signe antique pas bat. Yonga ba genre ko imposera mabo likola mutu na loyenge na linga ngote. Mama na nga kutu soki ayebi yo te okotile soko lingo tia o maboko na mutu okimisa mutu habite na confiance na yo te na yebi yo te et surtout ba pasteur o audi soki wapi yango aye côté en église wana bino kaka encore biso bana basi toza sensible na ba biso bana basi en général toza ka sensible côté wana. Tout ça sensible. Au moni pasteur aye. Nzamba za na bino. Ane oyo okobala, oko voyager biso to nganga mate ya prospérité. Yo ka bongo ali enveloppe pamba pamba kopesa mo yaka na tio loboko. Yaka na imposer lo loboko o mona miracle na Nzambe. Lelo yo lobité. Oko ça biso bona ba église. D'accord, ça a besoin de l'église bongo. Lelo yo, lobité, lelo comme on a le boko na Nzambe. Orozonga pe na ndako boko au moins on le boko na Nzambe te. Mais yo on peut s'enveloppe. À moins que vous en a kondima. Pe jour on est à jour ya grâce aux Nzambe localisé yo. O comme on a muto ko imposer le boko na konyongo. Azome la masanga na carafe. Oh. Nino so boye barater. Eza ma pasteur musu ba melara masanga na carafe. Atie masanga. Atie on a gourde, baby gourde. O ba miki bakinde la classe. Ya to sera ba miki na maternelle, o on a gourde. Naza. Ngada na mona vie na mo ba pasteur bi petit na tika moyen ah vie oni. Ote. Donc, au moins, il y a une deuxième, il y a troisième dimension. Mais l'église, sokotea. Bazolenga, ça l'église, mingi sud-africain, baza bandiminaye. Viens dans ton nom, ça n'est pas une mission trop. Je te salue, maman Mira, voilà moi sinaye. Nakatika na mukuse, pour ça, mina tanga kombo nyonso, boya ko yebaye. Abi petit nanga tika oza kisa mukongo ngabia vie vie ko sangate jamais ko sangate nga timba forte tala ki mula atako ko na gourde ko o mona nini o petit nanga kisa mukongo tene to tele marato te ya ngabi viete o kisa mukongo te whisky. Lui na fanda na tana bivio oza sérieux abikisa mukongo ngabite la whisky petit boma moto ko boma whisky mamela na bango au mona pe be boîte bakota ka pe bato ba pasteur mona zui chapeau ti bana ba boîte mo bakota siko muto boya te yo bato boy au mona pe na ba makangu l'église wana longo sa bango bazemi après muto bo pese confiance. Yon ba tumususu akomo préférer à la ata maté en ligne. Atali na ata bona ba YouTube à côté à landina. Pour nous biloko ce sont des déceptions. Ota non vie à moi na oyo. Vie à moi na combien de pasteurs na Congo ba sali ba dégâts. Combien? Ba c'est belé. Ngana ba pasteur mo akufa. L'église mo be munene na tanga ko bwana te poso na tangi comme église wana ba oyeba muto wana directement na kin kaka wana ape pasteur munene ayebana so na tangi ka comme église na yebi ke bandimi ya église wana ba landa kanga pe bo oyeba directement na kombo muto wana azaki prophète munene église wana mais
Ye soka bambio prophétie. Soka biso que non lobby na herboy, na tamboy, o ruta na mutuboy, o nengo zaboy, o wuti boy, o prophétie textuellement exacte. Donc il y a prophétie na eratakate. Soka biso likambu ka denga zaba biso ke bon lobby ba o kabelo $200. Ka denga lobby wana o monang. Mais soka kina kindumba makasi. Kindumba au carré. Kolongo sabasi bazem. Quand l'église on a bambanda ba obunda na église. Bazo église mais ba obunda. E mo calmer bon teto sa ko sambela nanu to doser makamo kolongo sabasi bazem. Mais prophète munene. Personne n'a makufa quand même. Oyo makambo yo Nzambeka asunga. Nga loba en général la soki église nous a convaincu te. Eza la pasteur wana. Eza une église wana. Koke na sentiment te. O simba mutu. Soko ke église kaka ke non. Po les églises bat bazo kende. Po miso ba congolais. Ma musu to sara na loyenge. Otelika église wana bat balataka bien. Po bat musu ba kende église po. Église wana bat balataka bien. Église wana mon ami tuketo ndaka foule. Bato musu bakenda ke non po ba mona ye ndenge azolata po ba mona ye ndenge azo apparaître. Allô? Oh katanga émission nga nonsense. Bato mususu balinga ba mona pardon ndenge azo apparaître ndenge azo lata bato mususu bakende église na sentiment nazo kende kaka po ba mona ye. Donc si tu n'es pas convaincu de cette église qu'aucun autre parce que tu perds ton temps. On perd de temps inutilement. En tout cas ça fait mal. Moi non to éviter à quoi l'éducation ni moi no ba DVG ou bien ba violer na âge moko muke. Nga na ebi eza na soki na loba makambo yo nga pesa bino chaque jour exemple ya mwana moko eza mwana moko za na 1 année et demie mais ba déviergeaille ba violaye 1 année et demie c'est la sorcellerie ba kenda police ya wana ba kenda bazwaye ba ke checker ba benga papa na ye et sa maman ba kenda ba checka batala est-ce que c'est réellement eza papa de peut-être à sala ki bongo or eza papa te ba ko découvrir eza ba voisin tellement maman ça négligente ba maman bazara atikine mwana do afanya ta pendant 30 minutes a éviter que mwana muki aza mwana ya 1 année et demie ok 2 ans azaba 1 année ba 8 mois mwana muki très gentil mwana ngo na ebi peut très bien bengaka anti alors makambo aboy mwana kola aja na semence ya mabe batikele ti mwana kola eloko nini batikele nzoto. Ah, je suis pratiquement à la fin de la sujet abonalinga mi ko sola nango ba maman bo batela ba na bino maman za ali sumakasi après 6 mois kendaka checker mwana après 1 année kende checker mwana parce que bana mikolo pe au monde talaka neti maman wana on a bete bino li sola pasteur maman bana déjà ba toboka kala bana ba yeba mibali en plus mobala on a des pasteurs na ye comment maman ko sala mikolo belé o ba te que non mwana na yo abeba surtout na bas âge. Oui, et rose à moi difficile hein et rose à moi difficile mais il faut toujours il faut toujours qu'on lande la bana ceux qui moi na commune majeur ah oui que non moi no enitia mazana na ba camarade ne akena université moi na za la possibilité la libanda akena na ba fête bona moi na soka koli oui mais moi na za no mineur asano moi na mukiba acha 8 ans ba baby si mais maman ebité ozo couranté siko herbe sokola ba na bino bo sokola na ba on a cité herbe ozo sokola oyebati donc ils a passé makambo boye et comme pour maman Denise au sanini maman Denise azaba dossier belé o eloko maman Denise akosala ezaka que non bakanga mutu wana ali avungule ye place les en prison place mon sous-sauté alors
Moi, je suis pratiquement à la fin. Merci beaucoup, Nabino Bato Bolanda Biso, Bopé Sabiso, Matoi, Bolanda Biso, vraiment, Tina Souka. Merci de la confiance au Bopé Sabiso. Vous s'abonner massivement, vous partager émission. Chaîne Nabino, aux chaîne, il y a motivation, aux chaîne, il y a conseil, aux chaîne, il y a analyse, bah, surprise, ils ont vraiment ébélé. En tout cas, ce qui bozo c'est bien anti-bibiche, la tontine internationale bibiche Mbombo Plasma. Bon s'abonner, bon partager, bon petit commentaire. En tout cas, merci beaucoup. Bye, à la prochaine. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.